depuis prison etongama ke bato baya babuka soko otali mpe banani babuki baprisonnier est-ce que bazalaki baprisonnier il faut toyeba botere nde banani parce que bato bakangi bango na bloc ya bato ya libanda oyo balingi mboka te bloc oyo ya bato bayaka na barwandais na afdel fo bayebisa bino po ekozala te depuis prison etongama ke bato baya babuka soko otali mpe banani babuki baprisonnier est-ce que bazalaki baprisonnier na kati ya justice la plupart ya bato ebele ce sont des kabili il faut toyeba botere nde banani parce que bato bakangi bango baza na droit kozwa marteau te baza na droit kozwa marteau piqueur te baza mpe na droit kozwa libende te parce que kuna do tout eza sécurisé momoni bango ntango baye kocomprendre philosophie ya Tshisekedi baye kocomprendre ke Constant Mutamba na Tshisekedi eloko moko bamoni ke soki totiki bato na logique na bango ekoriske biso bato badétecte ba réseau na biso alors il faut to créer foyer de tension donc ça dit ba créer foyer de tension na moment oyo République démocratique du Congo a s'engager ba coopération bilatérale na ba grand état pour ba pesa Congo solution na problème ya est maintenant ba jonqueur lokola ba liaka pe na est ba kopani kuna ekomi bango mwa mame parce que ba wazalendo bazo sokola bango et faire des saisons néatir azo poudrier ya au moins niveau ya nord Kivu kuna ba localité ba Rwandais bazalaki nango des années et faire des ça récupérer ango ce que ba comprendre là que non oui to comme na pédale ya prison centrale ya Makala bande ko ngai likambu oyo ya prison tokolinga ba congolais nyonso de père et de mère tozwango PTT parce que République démocratique du Congo lolenge bazo bundisa Congo na ba forme nyonso nde komi komona ne komi kobima na poisse bolanda bino moko semaine passée ba cadre ya PPRD ya FCC basalaka déclaration ya kolobake to sengi na régime en place ba libérer bonjour bonsoir na balandi na biso nyonso ya la voix céleste télévision mbote bozali penza et belé au bozuli baku ya kolanda biso par la voix internet to pesi ba congolais nyonso de père et de mère to pesi bino mbote boza pende belé to pesi ndeko na biso Esanja et Kate Ferdinand to pesi mbote pe to pesi ingénieur Bruno Kibambe o azali succès ka okakati to pesi mbote pe to souhaiter et bonne guérison na oya biso ndeko Antibal Moïse Maoka o bolanda kamingi na la voix céleste pe to pesi susu bonne guérison na mama na biso Odia na niveau de bonhomme bonne guérison pe to pesi to souhaiter mes condoléances na biso na famille ya papa na biso Moinga na niveau ya États-Unis d'Amérique nzambe alola apesa bino kimia po kukufela eza sango moko ya pasi to beta actualité ya République démocratique du Congo ndenge to beta masolo na ba congolais il y a des pères et des mères au bobeta kapenda tolo toza ba congolais il y a des pères et des mères to ngaka ba congolais bayeba to komi wapi tozo kindo wapi pe to kosuka wapi encore une fois to pesibino mbote to sur le dossier ya prison centrale ya Makala bande ko ngai likambu oyo ya prison tokolinga ba congolais nyonso de père et de mère tozwango PTT parce que République démocratique du Congo lolenge bazo bundisa Congo na ba forme nyonso nde komi komona ne komi kobima na poisse bolanda kabino moko semaine passée ba cadre ya PPRD ya FCC
basalaka déclaration ya kolobake to sengi na régime en place ba libérer ba détenus politiques et ba libérer ba acteurs ya société civile et to sengi bango il faut ba respecter makambo to lobby et bande kola ba lobby lisusu bazo traiter régime oyo ya Tshisekedi pouvoir ya Tshisekedi que dictateur a commis si batu exilé donc mandat Tshisekedi wana bamunde balobaki que na mandat Tshisekedi a commis si batu exilé c'est-à-dire azali malamu te pona ko gérer pays wana bloc ya FCC nde balobaki pe na suka baye ko sukisa balobi soki régime a respecté makambo balobi te ba ko utiliser article 64 na kati sa politique à Congo vu que ba mafia ba leke belé ba mafia parce que régime de ba régime le cas que ba régime moko bananière donc on a une état moko voyou oyo contrôle bende ko sala maté oyo makambu nyonso izeleka ya mabe République démocratique du Congo tokendaki na maponami na 2018 Tshisekedi a commis président a prêté serment Tshisekedi a bisi bandekone ba congolais citation na kuteli mboka oyo citation na kuteli mboka oyo alobaka ngo bakoto soki Équateur soki bakisangani tant susu egoya mais alobaki abimboko oyo dege na kuteli yango do eloko moko malunga na kutite et bato ebele basalaki mwa banini na bango akolo babwe pona nini parce que azalaki na connaissance état que yende président de la République Tshisekedi abelela lobi justice à Congo est malade justice oyo est malade il faut na luka un bon médecin aya na ba vrai vaccin abanda ko vacciner justice pour justice publique na bloc ya bato ya libanda o badingi mboka te bloc ya bato ba na ba Rwandais na AFDL faut ba bisabino pour iko salate depuis prison Tongama que bato ba ya ba buka soko tali pa nani ba buki ba prisonnier est-ce que bazaki ba prisonnier na kati ya justice la plupart ya bato belé ce sont des Kabili na justice dans le monde dans la plupart ya bato wane belé bauti na classe politique ya Kabila quand vous allez comprendre philosophie et idéologie à Tshisekedi bamoni ke Tshisekedi na logique na ye et qu'on risque bango ba kolia te po ba besala kolia bambonga ba cop ya ko condamner bato na ndenge moka sepeli soki mwasi na ndako asimbi ye litoi abilelo condamner combien tina na prison combien bitelo routine data 300 mais bazo ko se rendre compte cité espace dans le niveau à prison centrale ya Makala bandeko wana tangu bamoni ke na logique à Tshisekedi il ko risque ba bankolia te nde ba bandi ba sabotage na ba sabotage na bango ba ko créer réseau et ça m'appelle na ba niveau des États-Unis d'Amérique ke ba ko zo mutu moko na dibanda a complicité na ba juge na bango ba mafia babito condamné 20 personnes 200 personnes to tinda bango na prison bango bazo ke ne ko former biso bato pour na ne tel boto ko sala likambo boy il faut likambo wana et toucher bato nyonso ndo moni bato wana na ba magistrat corrompu na ba avocat
donc ba créer réseau na bango na kati ya réseau na bandi ko kota siko ba pion na bango na lingi batu ba comprendre na bi ke boza batu mayele to l'équipe na mayele té to ça ki boza ba professeur be mina professeur ba congolais d'origine il y a des pères et des mères to ça ba congolais ba kinois to botami na Kinshasa na tango Zaïre to yebi biso moko prison na ndenge zalaka pe mouvement euti libanda te mouvement bandi na kati a bloc ya batu wana nde batiaki misolo a complicité na ba magistrat misusu na ba avocat misusu deux pena réseau oyo même à certains OPJ ba ebi makambo wana ce que tu ça il faut te jeter ba pion na biso na niveau de prison centrale ya Makala ba onde ba question ko formuler biso batukuna dans le réseau ndeko mona ke ça ma États-Unis yango mona ke zalaki ole ba condamné do baso koti saka ba otala quantité ya batukuna te effectif boton di sabango maintenant bato ba kota ki kuna le col basaki dans une idéologie na bango que tous ceux qui ne préparer bon na niveau à prison na banetel bango pe ba bandi côté ba bandi ba idéologie yango ko se plaît na maître Chabani VPM intérieur ngalobi banquette zo salama il faut bailler boter ne banane merci excellence Chabani to ngande boy aux appena ministre ya terrain merci abi photo yeba boter ne banane parce que bato bakangi bango bazana droit ko marteau te bazana droit ko marteau piquer te baza pe na droit ko bende te parce que kuna do tout est sécurisé momoni bango tamba ko comprendre philosophie à Tshisekedi ba comprendre que Costa Mutamba na Tshisekedi eloko moko ba moni que soki to tiki bato na logique na bango et qu'on risque biso bato ba détecter ba réseau na biso alors il faut to créer foyer de tension donc ça dit ba créer foyer de tension na moment où la République démocratique du Congo a s'engager ba coopération bilatérale na ba grand état pour ba pesa Congo solution na problème ya est maintenant ba jonquer le ko ba dia ka pe na est ba ko pa ni kuna e comme bango moi mame parce que ba wazalendo bazo sokola bango et faire des saisons néatir azo poudrier ya au niveau ya nord Kivu kuna ba localité ba Rwanda bazalaki nango des années et faire des ça récupérer ango ce que ba comprendre que non oui to comme na pédale et zo banate koto tozo tcha Tshisekedi pression il y a dialogue mais Tshisekedi azo lingate azo pesa biso ba condition na ko négocier na M23 te sont des Rwandais et na ko sona pour Kagame te soka ngili solo il faut ko zo ba soda na Rwandais o ba kota depuis AFDL na République démocratique du Congo et Tshisekedi a que plus loin abi za ba na bato ya ancien régime mais na bato ya ancien régime le ko la bazana ba colite na bango na niveau ba justice bazana ba colite na bango na niveau ya baza pende belé babino il faut tout anticiper parce que Bolandi na focus ya journal lilo na ba jeune Afrique bokinde président Denis Sassou Nguesso azo senga Tshisekedi na Paul Kagame il faut ba faire la même table ba solola azo le babongo pourquoi to développer mais na ba jonquer on ba comprendre que ndé za boye ma baisse comme comment alors biso to anticiper to fongo la raison mususu na niveau à prison centrale ya Makala de la complicité na ba de base et belé basé belé wan ba kei siko ko luka problème na niveau ya prison centrale ya Makala a complicité na ba homme politique mususu ba mususu baza libanda ba mususu baza na kati ya prison c'est-à-dire réseau et bande na ko tongama
boto sala ndenge nini lokola République démocratique du Congo lokola Costa Mutamba sali boy tokola kisaye lokola Tshisekedi la sali boy tokola kisaye c'est-à-dire balingi ce qu'on appelle un message dans la communauté internationale parce que les Kamango et ningisi donc basali grande communication autre bien grand comme basali grand comme na niveau de communauté internationale ba signaler la communauté internationale que aussi le temps bozo considérer régime wana bango aussi le temps bozo considérer régime tala makambo régime ezo sala et bomi batu na prison wana bango ça dit ba créer loko pour la communauté internationale a braqué la République démocratique du Congo. De pas considérer tes négociations au Congo à ça la Chine. Parce que ben que négociation au Congo à ça la Chine. De ma grande décision que Bimakuna pour la participer à Est la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo pour moi na fourou moi na to peux si merci n'a pas représenté la mission de Sokuna. Peut to peux si merci na président de la République. Ou à l'homme sage. Donc, les grands lions. N'est qui peut m'accompagner. Ceux qui m'ont ba représentant na biso ce qu'on a tant bazo za parole na furu mwana. Bazo ko exciter toujours la Chine. Que bo hésiter té. Il faut boya rapidement. Parce que ça peut la makamba est. Ya moni to signer partenariat biso na bango. D'accord bilatéraux. Donc ça dit toko travailler na bango na tous les départements. Ce que bato badingaka Congo te. Lokola bayebi ke voir le Congo à Kenango. Donc pour na bango ba usaba perdant. Lokola la République démocratique du Congo azoboya ko négocier na Paul Kagame. Lokola bango baza ba kolite à Paul Kagame sur le terrain parce que Paul Kagame pas pesi bango mission. Ainsi bango tobande kolia na bino président na bino a Congo a coincé diplomatie rwandaise sur plan international donc to komi mal vie alors bino quoi boza kuna pe na monopole boza pe na ba pion na bino mususu na kati ya ba service mususu donc ça dit il faut bossa la donc botondi ça pour ce que tali ndenge ba banzuzi bazokatela makambo on comprend que comme si bato balingi Congo te Banzuzi. Ok, ça bateau ko sauver nation ou. Mais tellement que ba côté na cop wana système wana bango système wana balingi angote si là. Ya moni ba tension bandi na Costa Mutamba. Costa Mutamba pa ko bangate. Pour za songi. Songa za mundele. Ba intimida ka songi te. Abitenga za songi. Songi za mundele. Donc biso na kabinda. Badia mutade bazakola ebele to pesi bilombo te bozolanda biso boza pende belé to pesi bilombo te kuna boza penda ebele so to mtu kotanga wa émission kosila na kotanga to pesi bilombo sombote na basokini na ba bino nyonso to pesi bilombo te oya biso ye wana Costa Mutamba donc ba comprendre que na kati logique wana bango ba perdant et Paul Kagame tanga sisi ko sala manif naye na conseil des ministres parce que na semaine aussi la cotisation 3 fois na ba représentant nanga bazalaki pour Paul Kagame bise bam et ça sum kokufa mutuso nte pesa position toza na guerre israélien qui pesa position mutu na mutani ko pesa position naye maintenant ba koliti ya ba AFDEL o ba koma ba regroupement politique na Congo ba comprendre que mettre na biso Paul Kagame a na difficulté maintenant ko na biso to géraka pays oyo pendant 18 ans lokola to moni bato ba remplacer biso baza na logique ya ko tirer pays et soit casquette c'est état donc parce que souci à Tshisekedi na souci à gouvernement ya maman Judith to pe chiembote parce que zali maman Mayele donc une femme sage. Donc, à mon année, que oui, mon konzambo kasali pena choix malam pour la maman Judith. Parce que maman qui est na Congo central, Boumoni, Ininganaki, au babengaka, maman ye nzalesi.
Donc, autant de détermination dans le gouvernement. Maintenant, bateau va gérer la République. Donc, pour la bango mécanisation, le régime actuel est zanango, bango bazanango te. Donc, bango badingaki pe na cadre yo basalaka coalition. Il y a FCC Cage. Ça dit bateau va remplacer bango, va se comporter kaka ndenge moko na bango. Mais la différence est pas sami. Bateau bazo gérer l'élo. Baza ba Congolais, il y a des pères et des mères. Betato le koto sali. Baza ba Congolais, il y a des pères et des mères. Ba comprendre que tokoki jamais ko trahir mboka ndenge muza loba. Ko trahir n'est jamais trahir les Congo. Pour ça trahir Congo, mili mwa Congo ko telimela. Maintenant bateau ba trahir ça Congo. Mili mwa Congo ce ko était meli bango pesi bango en voutima. Parce que moi pendant Zouzi ou assisi na inikini a distinguer éminent professeur. Ba pesi pendant confesse que non, yo zala bâtonnier. Yo zala procureur ya cour bani. Moment ni dossier pendant pour ça sa république andimi na ko sacrifier république. Parce que batouana bazana mayele té. Kolobate que baza mayele té, bazana mayele. Mais le col balingi république était bateau ça la république jusqu'au bas sabotage qui est un éminent professeur docteur en droit coutumier docteur na cour na droit constitutionnel au soka la di balamu ki donc même attend en doto azotangilo ba chapitre premier paragraphe il y a droit constitutionnel lobby boy code pénal lobby boy mais ce que tché wana on a ça les lango le col bauti dans la carte à fleur il y a AFD donc bit na bango zaki ya quoi ko détruire République démocratique du Congo mais chance c'est ça nzambe le col za congolais apesi ba congolais mwana na bango ndeko na bango yaya papa noku ndomoni tozoki na makambo ce qu'on a carte à guerre froide bakabili oyo basimbaka justice ba forma pe ba pire petit na bango. Donc, Bakabili ou Basimbaka justice, ou Bakoma bâtonnier de la République, na ba série wana. Donc, créer un peu Bangwangi na bango na niveau de justice. Ce qu'on a compté la biologie, babo non. Politique au constat moutambazo kende nangu, bango na tisekedi. Et quoi qu'on risque. Ndenge tisera le bagi, abise constat moutamba. Il faut benda bracard, autant la dossier. Otala, il faut que fouiller dans les passés, il faut que otala. Mouto aboma qu'il faut kangaye. Le coup la constat moutamba le bagi. Ndé natali prison. Il a une capacité à 1500 personnes. Mais le commis plus de 10 000, 15 000 engorgement de Kimakasi. Tout le monde a traité cas par cas totalaka. Bakuta kuna mutu mususu. À ça 10 ans à s'embattre. Devant juge na naturel. Atika ko s'embattre. Aucun na kisangani. Okuti mutu asali 15 ans. Bakende kotala papa na prison kuna na kisangani. Pour akoti le biloko kolia bakangi na ye. Tant mutu mbake kuna ba libérer bango. Sko bakane zaka ka wate moni ko samu tamala azaki na Grand Kasai. Bomoni baka musu ebimi. Ça dit bozo tuna siko mutuna. Est-ce que na Congo ngo ba juriste formé bazato bazate. Baza. Maintenant ba oya malamu. Nde baza étouffé. Ba oya mabe ba nde baza na monopole. Ya ko fiancé G. A kopo ko simbate. So kopo simbi to ba oliate. Banda ko sala bobani. Ça dit bazo tinda batu. Otalika kamo kwa muke. Mais le col avocat a coopéré kana OPJ. Est-ce OPJ bon? Petit que non makala. Et à ça kuna famille ba na $1000. Dibo tient na karaki. D'autant boké pas OPJ OPJ. Bolu avocat mutatinda ki. C'est dit bazana singa réseau. Ce qu'on a quatre raison de mutamba il faut ko kata yango. Bango pe le col baza ba renard ya surface. Batali ke nde bandi ko bimisa batu boye. Ba place to tikala e ko risque biso bata ba cravate. Loko ya dati sekera arba dake kuna na niveau Belgique. Biloko ya AFC on eza biloko ya kone inanga.
eza biloko ya Kabila donc nanga za kwa koki vide donc mutaza sima biloko c'est Kabila autant tali déjà Kabila donc bato nyonso baza na sima Kabila baza même moral na connaît nanga maintenant ba misusu ba sedi ba kabwana misusu ba kenda na justice misusu ba keye ba mandataire misusu ba kenda na ba armée misusu ba kota na la police bref so bokiti na niveau ya Tchang kati saka manji koma na Tchang okutala ba policier Tchangu donc bazo se comporter le quoi neti ba police neti baza na bunagana neti baza na kibumba donc otali pena bweme o toza na Somalie toza na Congo o toza wapi na Centrafrique ça doit mani policier donc ndenga zo ko se comporter neti pas na yeba autorité bazate maintenant ce qu'on batouana bazoli ngati soulèvement à peuple pour peuple tant que kokanga bango aza innocent asa de l'autre côté et kanga yetsaye boy kanga baba non trop c'est trop parce que biloko ezaka na kanda makasi eza mo pepe eza mai eza na pepe parce que soko tali de comportement ya ba officier misusu oto mais oh bato bazo provoquer population donc ça dit eza système ya ba Kabili beaucoup na ko ba za rebelle Chine populaire bo ba na ko maltraiter jeunesse wana kanga bango tu baba tete trop c'est trop boni boyeko busimba nini kuna nde biloko sami na prison centrale à Makala nde biloko sami na niveau ya prison centrale ya Makala parce que tali batu mususu akota kuna likambo bako ranger na niveau ya souciat mais le kola mutu moko za na simamide toto ndisaba kuna après to kwa kozongela bango to pesa bango idéologie na biso ni to créer ba foyer de tension na kazo créer ba foyer de tension monde entier ko braquer zie na ye na République démocratique du Congo te boké na dialogue mais na kata dialogue wana na ba proposition na bango so bolandi lolenge oyo Martin Fayulu lobeli na lolenge oyo Olivier Kamitata lobeli na lolenge oyo Matata Mponya lobeli na lolenge oyo Katumbi alobeli donc vous comprenez que Fayulu a un esprit à Congolais. C'est-à-dire Fayulu a dit que ce qui te refend, il faut que tu la tal. Non, il faut que tu fasses. Mais si tu as une déclaration Fayulu a pour la prison, il faut justice et ça la banquette. Il faut que tu nani ndo terre bilo kwa parce que ba terre bilo kwa baza di banda de so otali de Fayulu lobeli otali nda ministre ya intérieur lobeli au moins ba okende après mais so otali ndenge Katumbi lobeli na makambu ya conseil na yese kikumbi na ndongo moni Matata mpo lobi ça di batnoti net baza na haine contre république ande ça boto pesi mot d'autre ata mot so respectant côté ezala malobo déjà balobaka yango déjà balobaka ça dit toza na temps oyo il faut congolais nyoso tomitala biso na biso polo lenge makambo ezo kendelela bayinya Congo o bazwa misolo na Congo bayaka babola mais bakoma batabozi na Congo donc pona bango le quoi da batekaka Congo na ba contrôle ba signer ba contrat moko bango moko ba monique ba parrain na bango ba komi ko tia bango mal à l'aise contenir ba contrat musu ba signaka pour ce rotali nanga azaka na ba carré minier mukolo batuna kaka la kisa biso ba certificat exploitation ba autorisation nanga koma rebelle en contre banane contre ba congolais ba congolais pe banane bato ba komisi nanga mutabozu ce nanga ko simba mandoki a complicité na ba rwandais ce ko bazo senga ke soki to na ba sizwana to kokende na proposition a Fayulu te
pour faire le hasard de barote par exemple suspecté. Dans la carte de la proposition babini. Balobi il faut 5 ans là. Oui, 5 ans là. Banganga nzambe ya lokum. To pesa bango respect. Mais puisque pour na biso ya lokum. O to benga bana mama boboto. Bana mama boboto bozom selanga bata bana catholique. Bolo ba bondeko bondeko. Ba pesi déjà ba carte na bango. Balobi na carte ba 6 wana soto fandi biso na biso ba congolais. Il faut pas céder biso ministère intérieur. Ba céder biso ministère ya défense. Ba céder biso ministère ya affaires étrangères. Le Congo est Paul Gaga mazana difficulté à infiltrer le sous Congo. A combien de difficulté? Moi infiltrer biso la sousté. Ce qu'on a quatre de difficulté Paul Gaga ma commis nango. Viens pas sortir bango pression. Bino ko pe fo benda. Yango toto senga na armée congolaise. La police congolaise. Bozan devant l'histoire. Ba service na biso nyonso. Bozan devant l'histoire. Même gouvernement. Bozan devant l'histoire. Histoire oyo. Ya République démocratique du Congo. Bato bakukumaka yango ezaka ba congolais. Ndenge Kondo Patrice Emery Lumumba Loba RS mémoire. Parce que histoire au Tokokoma, Tokolingate Tokoma histoire que un Congolais a trahi sa mboka na ye pour l'intérêt à Rwandais. Automatiquement génération na yo bakozala mal vie. Tokomi na moment oyo il faut mutu na mutu aye ba rôle nyazo sala. Le temps où bachon à la police yeba déjà que benemi na biso ba Rwandais. Baniki kotika mboko kimiate. Baza pe na batu na bango. O bazo ke fiancé G. Tant yo congolais bachon na frontière. Yeba rôle nozo sala. Parce que banguna ba comme ko infiltrer biso. Tant où bachon yo procureur de la République. Yeba rôle nozo ko sala. Parce que aux en devant l'histoire. Costa Mutamba yona la kisi kaza congolais de père et de mère. Donata Mouki a battre record. Dans comme une actualité. À la kisi pendant que non, il faut na salle de mboka. Mais moi je suis ko bateau badingi mboka te. Bateau ko logique à Costa Mutamba. Do Mutamba binon, woza ba sabotage, ba intimidation. Tokozonga sima. Pour te beta masolo ya parti du Congo, pour te faire zango rande to la kakabino. Na sima masine za ki John Maboke Bende, mwana moke afani na mikolo, akoi mukolo John Maboke Bende. Yenda zaki na sima masini grâce na inde bomoni biso o bozolanda biso plus de 143 84 40 69 461 Nzamba Lola Apambola République démocratique du Congo. Affaire à suivre. Ciao. Bazoli ngati soulèvement à peuple. Pour peuple tant que kokanga bango aza innocent. À ça de l'autre côté, et kanga yetaye boy kanga baba non trop c'est trop. Parce que biloko ezaka na kanda makasi. Eza mo pepe. Eza mai. Eza na pepe. Parce que soko tali de comportement ya ba officier misusu. Autrement oh bato bazo provoquer population. Donc ça dit eza système ya ba Kabili. Beaucoup encore ba za rebelle Chine populaire. Bon bah on maltraité jeunesse wana. Kanga bango. Tu baba tete trop c'est trop. Boni boyeko busi mbani nkuna nde biloko sami na prison centrale à Makala. Nde biloko sami na niveau ya prison centrale ya Makala. Parce que tali batu mususu akota kuna likambo ba ko ranger na niveau ya social. Mais le quoi la mutumo dans la simamide toto disabakuna après tu quoi kozonge la bango to pesa bango idéologie na biso. Idéologie na biso ni to créer ba foyer de tension. Na ka zo créer ba foyer de tension, monde entier ko braquer zie na ye na République démocratique du Congo. Te boké na dialogue. Mais na kata dialogue wana na ba proposition na bango. So bolandi
lolenge oyo Martin Fayulu alobeli na lolenge oyo Olivier Kamitata alobeli na lolenge oyo Matata Mponi alobeli na lolenge oyo Katumbi alobeli. Donc vous comprenez que Fayulu a un esprit à ba Congolais. C'est-à-dire Fayulu a dit que ceux qui te confondent, il faut que tu la tal. Non, il faut que tu fasses. Mais si tu as une déclaration Fayulu a sali pour la prison, abina regretté na acte il faut justice et ça la banquette. Il faut toyeba. Nani ndo terra biloko wana parce que ba terra biloko wana baza di banda. Baza di banda. De ce que tu as dit Fayulu a lobeli, hôtel de la ministre ya ministre intérieur à l'obéli au moins ba okende après près mais so otali ndenge Katumbi l'obéli na makambu ya conseil na yese kikumbi na ndenge moni Matata Mponi l'obéli ça di batnoti net baza na haine contre république ande ça boto pesi moto autre ata moto so respectant ngote ezala malobo déjà balobaka yango déjà balobaka ça dit tout ça na temps oyo il faut Congolais nous sotomitala biso na biso pour le lenge makambo ezo kendelela bainya Congo o bazwa misolo na Congo bayaka babola mais bakoma batabozi na Congo donc pour na bango le quoi da batekaka Congo na ba contrat ba signaka ba contrat moko bango moko ba monike ba paré na bango bakomi ko tia bango mal à l'aise contenir ba contrat musu ba signaka pour ce que nanga azana ba carré minier mukolo batuna kaka la kisa biso ba certificat d'exploitation ba autorisation nanga koma rebelle en contre banane contre ba congolais pe banane bato ba komisi nanga mutabozu ce qu'on nanga ko simba mandoki a complicité na ba rwandais ce que bazo senga ke soki to na ba sizwana tokokende na proposition à Fayulu te pour Fayulu waza de barote bango ko suspecter dans la carte de proposition babini balobi il faut 5 ans zala oui 5 ans zala banganga nzambe ya lokumu to pesa bango respect mais puisque pour na biso ya lokumu o to benga bana mama boboto bana mama boboto bozo mselanga bata bana catholique bolo ba bondeko ba pesi déjà ba carte na bango balobi na carte ba sizwana soto fandi biso na biso ba congolais il faut ba céder biso ministère intérieur ba céder biso ministère ya défense ba céder biso ministère ya affaires étrangères le col asko Paul Gaga mazana difficulté à infiltrer le sous Congo a comme la difficulté moi infiltrer biso la souste ce qu'on a quatre difficulté Paul Gaga ma komi nango lié pas autre bango pression bino ko pe fo benda yango toto senga na armée congolaise la police congolaise bozan devant l'histoire ba service na biso nyonso boza devant l'histoire même gouvernement boza devant l'histoire histoire oyo ya République démocratique du Congo bato bakokomaka yango ezaka ba congolais ndenge Kondo Patrice Emery Lumumba loba RS mémoire parce que histoire tokokoma tokolinga te tokoma histoire que un congolais a trahisaka mboka na ye pour l'intérêt ya ba rwandais automatiquement génération na yo bakozala mal vie to komi na moment oyo il faut mutu na mutu aye ba rôle nyazo sala do tangu ba chona la police yeba déjà que benemi na biso ba rwandais baniki kotika mboko kimia te baza pe na batu na bango o bazo ke fiancé je tangu yo congolais ba chona frontière yeba rôle nozo sala parce que banguna ba comme ko infiltrer biso tangu ba yo procureur de la République
yeba rôle nozo kosala parce que aux en devant l'histoire Costa Mutamba yona la kisi kaza congolais de père et de mère Donata Mouké a battre record dans comme une actualité à la kisi pendant que non te il faut na salle la mboka mais moi ne suis pas bateau badingi mboka te bateau ce que logique à Costa Mutamba do Mutamba binon woza ba sabotage ba intimidation tokozonga sima pour te betama solo ya parti du Congo pour te vezango rande to la kakabino na sima masine za ki John Maboke Bende mwana moke afani na mikolo akoy mukolo John Maboke Bende yenda zaki na sima masini grâce na inde bomoni biso o bozolanda biso plus de 143 84 40 69 461 Nzamba Lola Apambola République démocratique du Congo affaire à suivre ciao.